na frontière ya lufu eloko ekamwisinga ndenge babongiseli frontière na biso awa en tout cas tozalaka na soni makasi komona ke frontière na biso ya Congo ezalaka na sima. Donc soki bouti Angola boye na frontière ya lufu awa, je vous assure ezalaka salité moko kosakana te. Mais ndenge babongiseli yango na yebisi bino ekomi vraiment impeccable, incomparable. Na basoda ya ngamu na biso ya Angola balobi bakomi koyoka na soni. Pona ndenge babongiseli yango boye vraiment ezosala vraiment kitoko makasi. Je vous assure ezosala bien makasi. Donc ndenge babongiseli yango en tout cas esalinga esengo makasi. Vraiment nanu nandima na ngati lombote. Nandima na ngati lombote. Président Abisso Félix Tshisekedi. Mais na action on a umuti komona awa na kati ya frontière vraiment na yebisi bino epesinga esengo moko kosakana te. Naza vraiment na kati ya frontière ya lufu awa ndenge babongiseli yango, je vous assure ba place oyo bozomona ezalaka soki mbule noki awa poto ya kosakana te. Donc espace nyonso bozomona oyo ezalaki na divakation ya kosakana te. Nano esilite mituka nyonso peut-être koya awa kuna bozomona eza côté fuba pezaka ba biloko kuna na mwa musika soki mutuka yefu aleka na pesanteur tout ça bafuti ba droit tout ça donc babongisa yango vraiment kitoko makasi wana poste douanier yango wana likolo. Donc en tout cas kitoko makasi bina filé en tout cas le président Félix Tshisekedi na ndimaka yo te, mais lelo na comme na frontière il y a un changement. Merci. Bandeko babengi ngai babi lekisa yango nazalaka juste, mais je le suis bon ben bomoni bandeko batindilaki yango ba insister ba non lekisa yango ezaka moi œuvre moko malamu tout ça nakati ya nini ya lufu na bakongo balobi Chilombo ole abongisa na Mbujimai ya ko bongisa na lufu epa ba Congo. Oh là là, alors mes excuses yango na bandi na lekisi bino ka moi eloko wana bomona vraiment bandeko na este mabe eza kuna na este mabe ezali bandeko oyo biso baza na kimia te. Mabe ezali o ezoleka lelo ou bien hier ou bien avant-hier eza mabe moko vraiment epesinga pasi ntango namoni yango. Bandeko eza na biloko mosusu nakoki kolekisa tota nano awa na este maraba kibuma vitu vinakuwa matata kabisa, vitu vinakuwa matata. Vitu vinakuwa matata, watu wanarudia wote, wakwenda Goma wanarudia, wakwenda wakutoka wote, hakuna njia kupita, mwingine inaharibika sana. Musaza vite kutokea wapi? Kutokea Maraba. Baya kule hakukoi. Soko malave kote. Hakuna njia. Sasa ona wametokea mu niveau yapi? Ni Batusi. Bako na mabunduki. Baya tu ni atake ya sana. Hapa ni kukimbia cha kufanya chiko. Hapa tuko kutroa antene ya Kibumba kwenye Baluyaka mwambasadere wa Italia. Watu wote wanakimbia wanarudia, hakuna njia. Watu washakimbia sana kabisa. Barabara inakuwa matata. Vraiment mvuma inakuwa ya mbaya sana, watu washakimbia sana. Niko na mtu njia mwambia asitoke. Wangali Goma wasitoke, mweneko kiwanja asipande. Vraiment njia masasi ni ya mingi sana, mwantere ya kulave kwenye kulipita volka hakuna njia tena. Watu wako wanatoka wanakimbia sana. Vraiment kila mtu kama iko na mwaya arudie nyuma asiendelee. Okay. Bandeko nanga
peuple wana akozwa kimia kan. Peuple oyo ya este bakozwa kimia kan. Tozomona na bana mike baza vraiment bato o bakomona souffrance te mais babotami bazokola na yango tota Kibumba bayalona wanaingia kibumba ataki tunakimbia tunarudia nyuma ataki na kwa nguvu ataki kibumba watu wanakimbia sana ataki basi banyarwanda wanaingia mkongo banyarwanda tunakosa njia tunarudia okay tomoni Alors, Mandeko, pendant que nos jeunes mamans sont maltraitées à l'Est, il y a d'autres qui sont dans la joie. Et passé. Et ce que Taliba, oh, nous sommes dans binawana Congolais athées. Hein? Congolais athées. Quand je vois des petits enfants, bazana ba 5 ans, 6 ans, bazako kima, bazwe bapa bazo kendete, bazwe bapa bazo lobiko te, bazwe bate eloko nini bakolia. Ça fait très mal, mes chers compatriotes. Très mal. Alors, bamususu, bazako bina, bamususu, bazako ya koluka, kobeta concert. Hein? Ah, bandeko. Bandeko, ça fait mal tant que tu yoka ba mususu ndenge bazako.
ndeko na oyo baninga ya este baza komona est-ce que vraiment toi tu peux te déplacer oya na France olukaka obeta concert pona bobina olakisa bamindele ke tout va à merveille na RDC ba oyo pourquoi bokoboba bakote nzambe alimisa maloba ba oyo bazobina bwe mboka na biso kamikaze aza te yango na mboka mpe ke libela. Nous n'avons pas de kamikaze neti na mboka mosusu na mboka mosusu nde makili ezotanga na este yo oyo balobina na yo awa oza kobouge mpe masoko ondire soki likambo nini donc oza mpe na kimia bandeko bato mosusu baza na bakere humain te bato mosusu ko baza na bakere nayebi te soki ndeko nga bengaka na prison soki oloki moto ya prison azolobela yo obaye bato nyonso alors soki kutu bato ya Kinshasa oyo baza libanda baza na souffrance baza na misère mais oyo sikoyo aza na kati ya prison aza na likambo nini bakongolais mawa mpo na biso ndenge wana ndenge baza kobina wana bango okeka na kati wana okwei pof na yo na bango ale likambo mpe esili mais bato wana toza na bango te eza mawa Major anafanya aksida na weba Banyarwanda unawakimbiza sinjo wale vinaonekana maraba jo wale Banyarwanda maraba jo wale kabisa Major anababeba sheke Mungu anampemua anamfanyisha aksida inaonekana njo wazi jo hivi kazini sahihi Munyarwanda Major anamfanyisha aksida Major jo ule Mungu anamsaidia Mungu anatuonesha hapo wazi anakimbiza Banyarwanda na waingiza mugari Mungu anatuonesha habyo njoba anakimbiza Banyarwanda na waingiza sasa na waziwazi Mungu anatuonesha bandeko na ngai eza na même pasi spécial. Nous sommes dans un processus qui est biaisé à l'avance et le FCC en appelle au président de la République. La nomination de Denis Kadima, un proche de Félix Tshisekedi, est aussi contestée par la coalition d'opposition, la Mouka. Le forcing organisé au sein de l'Assemblée nationale prouve à suffisance la volonté du pouvoir en place de voler la victoire du peuple. Nous appelons à la dépolitisation de la CENI pour que le pouvoir, lors des prochaines élections, revienne réellement au peuple. Le problème n'est pas celui de Denis Kadima. Le problème qui se pose actuellement, c'est la composition de la CENI dans un ensemble. Preuve des tensions accrues, ce samedi au sein de l'Assemblée nationale, juste après le vote, les esprits s'échauffent. Échange d'amabilité, cris, certains en sont même venus aux mains. Kinshasa a vibré toute la journée au rythme de la contestation. En chemise blanche. Bandeko, nakocha sikoyo mutu moko Tochanano na yebisaki bino na titre pour mona Olive Lembe candidat à la présidence. Voilà, aza déjà na batu oyo bazokumisa ye. Mais tokeba osoki candidature na eza maintenu, eza retenu akokoleka. Biso ba congolais towela koloba ate mangala bina bino soki candidature neza retenu et que Kabila zate. Mais lorsque vous parlez d'un certain Kadima, tout le monde dit c'est de Chilombo, de Kolanga. Mutumoko akoleka na senite soki azaya Kabila te. Mutumoko ko akoleka na seni kuna te soki azaya Kabila te. Certaines personnes ne comprennent rien. Totalement non.
ndeko ozo kende ko binela Olive akolonga kaka po apesi yo t-shirt botala niveau tozali bandeko na ngai ozo kende ko appuyer candidature ya Olive kaka po bapesi yo t-shirt ya pamba tala niveau tozali na yango bandeko pasi oyo biso ozomona na diaspora bango bazomona bango pasi yango te du fait que basengaka totindaka bazomona bango pasi yango te Katumbi azana bato ebele na nsima na ye Kabila azana bato ebele Olivier bato ebele et nous sommes divisés. Une maison confrontée à des luttes internes, cette maison court à sa perte. Une maison divisée contre elle-même, victoire aux Andéni. Ce qui tozalaki biso nyonso mutu moko de Kabila ko kima. Bazana Kinshasa wamona ba société oya Kabila. Yango na kolobela mutu moko awawa, il parle que de Tshisekedi. Azofinga ka Tshisekedi Chilombo, mais atushaka batu wana te. Mais pourquoi toucher bango te? Mais mboka na biso mutu abebisa ko Chilombo te? Mboka oya biso mutu akobisa ko salite Chilombo te? Alors tant que tozoko lobela Chilombo, il faut que lobela pe mutu mususu wana. Ce n'est pas que aujourd'hui le blague Chilombo pour faire voir Batouké, Moutouana Salaki bien et qu'ils peuvent reprendre le pouvoir. Mais c'est quoi ça? C'est là, dans la Sabino Yémen, total, no Moto Bakangaki, Oyo ba libéré. Voilà, total, Oyo, ah là là, malheureusement. Ya Kwango na mission catholique ya Lonzo na 40 km ya Kenge mobange na délégation kouta Kinshasa ya gouvernement ya ba warrior. Premier ministre Jean-Michel Sama na pointe bondi melangai tunanga nini programme d'urgence pour le développement ya 145 territoires. Christian Mwando Simba ministre d'État ya plan bakisila kaye mokonzi ya bonya pe ya mayele tosala makasi na tango moke tosala mo programme d'urgence pour le développement communautaire ya 145 territoires de mosala tozosala elongo na bakamarade ya gouvernement sous leadership ya premier ministre tozotinda délégation na bachef-lieu ya territoire à partir ya le 18 pour la population, pour harmoniser la province, pour accueillir un projet prioritaire dans chaque territoire. Et le programme a touché Maï, Moto, Banzela, centre de santé, maison, la commune, électricité rurale, na nyoso oyo population ekoloba. Donc vous allez la makasi ya kosala nyoso te, mais c'est la possibilité. Après l'isolo qui toque, il y a ministre d'État, premier ministre a lancé misala ya programme d'urgence et de développement. Il y a 145 territoires na Kenge na impact pe na idéologie. Souka na idéologie ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi ya kopesa bana Congo mai ya peto ba école moderne ba hôpitaux, banzela, pe ba bâtiment moderne ya l'État. Vérité eza awa que misala e bandi ba territoire union so ya RDC pe ezo osalema na impact bondi melangai. Voilà, le secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2 confirme l'incursion des éléments de RDF sur les sols congolais et ces éléments ont eu à occuper 6 villages et ils sont arrivés jusqu'à 200 mètres de la route nationale numéro 2. C'est après l'arrivée du renfort des forces armées de la République démocratique du Congo que ces éléments ont rebroussé chemin.
Voilà pourquoi il y a eu ces agitations à Kibumba dans la matinée d'aujourd'hui. Ben écoutez, il est encore trop tôt de vous parler d'un quelconque bilan, mais ce que vous devez savoir, c'est que les éléments qui ont fait l'incursion à Kibumba sont bel et bien connus et identifiés. Il s'agit bel et bien de RDF. Et par rapport à tout ce que vous voulez connaître vis-à-vis de cette incursion, vous devez savoir que nous sommes tous membres de la structure appelée mécanisme conjoint de vérification élargi. Et ce mécanisme sera saisi incessamment. Et c'est ce mécanisme qui pourra parler du mobile qui a poussé à ce que ses amis de RDF puissent entrer sur le sol congolais. Par rapport au bilan, il est encore trop tôt, mais du moins retenez que nous avons récupéré une arme des éléments de RDF que nous allons présenter incessamment à la presse, mais aussi nous avons enregistré des pillages d'après les informations que nous avons. Donc dans leur retranchement, il y aurait eu pillage. Donc voilà ce que vous devez retenir. Dans les heures qui suivent, on pourra vous parler d'un bilan définitif par rapport à cette incursion. Allo bandeko, naza koluka biloko na niako tia epesi bien te. Nazo koluka ndeko moko auti koloba malheureusement oh là là, vraiment ekimi, mais alui makamoko bien na bongisaki pe yango, mais nayebi te eke kote nini. Après na otiela bino moto na lobi na bino ke ye atakaka kaka Félix, alingi koatake bato mosusu te. Alors moi je préfère que ntango oza koloba tozalaka clair. Ye mutu nazoluka mutu mosusu oyo alobi mpenza bien contre yango oyo ezoleka te. Nazobimisa yango me ezobima te. Ezobima te, voilà, tolekisa yango. Alors nalingi natia moto oyo azoloba, mais elobeli na ye, moi ça ne me plaît pas. Comme on a eu Israël Mutombo, na banzi bosi bo remarquer que nazo sepela na ye atamukete, parce que ye moko aza mutu a FCC bato ba bebisi mboka na ndenge osakana te, mais ye sikoyo azotia nyonso na mukongo ya Chilombo toboyi te mabezali, mais tolingi toyoka pe mutu wana kuna ozo tambola na à l'aise na kati ya mboka yango wana nazoluka mutu moko alobi makambo bien atangi société ya Kabila alobi makambo ebele, mais malheureusement nazo finango sikoyo ezoleka te likambo te aloto yoka ye. Félix Tshisekedi ti bato balobaki ko ba président ti a posé candidature azala makambo lobaki kosala sili sa guerre na est tozoze bato balia biloko ekita na promesse bino kosala ekita bato bazozela banzela bato bazozela élection ti siko biro na mekoti te président yebani te ya seni élection économique na clique quelque part. Les gens n'en parlent pas. Bato balingi babima l'essentiel. Et combien de temps banda kovanda ote ba expulser ba Gisèle Mpela ba koti ba la kati avion ba kera ba. Ça change quoi la quotidien à battre alors que guerre la est essayé la noter. Ça change quoi alors que l'essentiel est autre zone ka président c'est bien bimina noter. Ba question to la mine na mboka na to résoudre te. Banzela mule ko banda kala mingi te. Na éroger dans la République. Dans to sali ya ngote. Nous allons entrer dans des choses inutiles.
po to banda kolanda to banda koyeba mamimi auti kobala to banda koyeba ote atuma tubona bakangaki na kati ya ndaku to banda kolanda ote écoute restons dans l'essentiel s'il vous plaît nazobenga bino pas de distraction restons dans l'essentiel restez dans l'ordre na 2022 tokotuna Tshisekedi te président botima na combien tokotuna ye guerre esili to esili te tokotuna élection esalami to esalami te tozozela ye il a promis les gens il faut qu'il accomplisse ce qu'il a dit. Arrêtez de nous embêter avec Bamasolo, ou quoi besoin de Bamasolo en famille. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Restons dans l'essentiel. Kabila Bali, Kabila Zalamoti Koto, Maman Olive, Azumutubo, ça fait quoi? Caméra, Tozala Biloko Wanate. Oui, Sabiso, besoin de je suis à Moka, Bosale, la Biloko Nini. Moi, la Biso est Wapi. C'est ce que nous voulons. Biloko besoin d'opposition, responsabilité, la Biloko Bundela qui m'a battu, Bundela qui bat. Qui gagne l'essentiel? Chers patriotes, personnellement, je pense que cet homme est malade. Il dit restons dans l'essentiel. Mais l'essentiel est que l'armée est entre les mains de Kabila. Oui, Kangi Chilombo Kleboa. N'a qu'à répondre à une vidéo ya Yemoko. Restons dans l'essentiel. Comment on va rester dans l'essentiel entre l'armée et entre les mains des occupants? Restons dans l'essentiel, ça n'a pas de sens. Alobi gestion ya Chilombo. Chilombo a promis. Oui, Chilombo a promis. Mais depuis que Chilombo a zawana, même pas 3 ans, 2 ans et demi, il a 3 ans. Mais Kabila a fait combien d'années? Kabila est resté combien d'années au pouvoir? Presque 2 décennies. Mais le bilan est criminel. Kabila est resté plus de 2 décennies, presque 2 décennies, le bilan est criminel. Non, non, bien monté. Mais ce monsieur ne parle même pas à l'obéla monté. Oh, on bâtit Kabila Kuna, oh, Olive Païboué, tout ça, ça n'a pas d'importance, tout ça. Mais qu'on obéla que tu l'homme, moi, c'est à Bruxelles, déjà, c'est nécessaire. Déco. Naïbte Soki, Bamosus Pepe, Barizonale Tingai, mais n'a commis ça, mi commis la tête. Tant où Yosu a Koloba, tant on a son pour le Chilombo, il faut le paper pour la Kabila. Parce que Mboka, on a son hôtel Yango. Mais Chilombo, tu as bien monté. Mboka, on a son hôtel Yango, tu as bien monté. 32 ans, les gars, ils n'ont pas de oh, on soit presque, oh, les bossons qui sont à 3 décennies. Il y a même balé presque 2 décennies. Mboka Koufi. Si quand il y a eu pouvoir, n'a pas de gagner sur les qui ont bloqué l'armée, va bloquer l'armée, finance. Et l'on est au Sasko. Alors, il fallait y aller au Belagake, peuple congolais à Fongwama, tout ça là, tout récupéré armée. Sans qu'ils ont récupéré armée, même si l'on bosoka longwe, oyo akoya, a récupéré armée. Parce que Kabila a vendu na armée, alors bisoko sakane ko beba. Na yebisa bino ta bilon monsieur Utaka. Récit et ba conteneur na batadi et l'équipe na Kinshasa ti na Kingakati. Na banzi boyoka déclaration moko na salaka moto ba benga chaku national Mende alobi soko ina bondoki bokuta biso na nzela avec assurance abi soko ina bondoki bokuta biso na nzela aza ko loba zo bangaria ayebi bazana nini ndeko na ngai mondeleko tant yo ozo garder ben terrain na ye oza ko protéger ben terrain na ye sala oyo lingi on a problème là yote. Kagame, qu'est-ce que Kagame n'a pas fait na Rwanda à côté na biso bazo bon ba tusu bazo na kati conteneur ba kangi ba beti ba sa ba kufi ah ba bien moté mais le coup la zali un bon gestionnaire na bango akobo ba mi combien tellement moté Mobutu a pendu les gens. Bamdele ba yeba ngote basala keni. Ba force commune ya Kabila, bamdele ba yeba ngote baseleni. Baseleni rien. Ya wana on sozo leka nazomona ba politicien na bino bazo sala boy tout ça.
Makabusu va comprendre, ce sont des néophytes en politique. Makabusu va comprendre la bonté. Tant que armée est zana maboko Kabila, même 50 ans, boza mboka te. Na ebite subo yebite ke mboka sekeda. Mboka ezaka maboko na biso te. Mboka ezaka maboko na biso te. Bona ndaka langage na ngai. Na bai na bino nazomona te ntenkeni ni par quel miracle tokoki ko libérer pays. Ngai na réfléchir na bandenge nyonso na ba contact ya bato ngaza na bango et nazomona te toko récupérer pays ndenge nini. Kabila a donné l'ordre dans notre Nani Chilombo. Tika Fayulu, eza état de droit, pas marcher na bango. Tant où il y a lobby ngona et mais un intérêt à ye kanabe, un intérêt na biso te, un intérêt à kanabe. Ayebi ke sur l'élection lingo banda, jeune to sala Fayulu. Fayulu fa la président, eza mala ba musala nzam. Fayulu na muzitu, faut pas la président, peut-être parce que comprendre ma capacité. Ce qui va élection bandi kaka. Tant qu'on va retenir ba combo ya bato yo ba les can élection. Et c'est par là que vous allez comprendre certaines choses. Et ça on a quoi le basikote. Mais nani Fayulu muzitu bazala mayele. Alors bandeko je crois que Nazan Likamuso on a examiné tout ce qui wana à la prochaine occasion. Et bon, ben,